Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Mr. Mistani, alors mon coco. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu la famille. Voilà, la famille quand on dort, on se réveille encore un nouveau dossier. La famille, ndenge kaka tosolo la ka ana la famille de Mr. Miss. Ndenge bandeko babenga nga Miss likso nange zabwe likam nange zabwe beta pona zwa conseil beta liso nanga po et fortifier to epesa bandeko musuma ele et la musa bandeko. Voilà, la famille liso na biso zabwe. Ba papa, ba un bon tonton, ba tonton bozanga na ba chéri na bino, bozana ba femme na bino, bozana basi na bino sûr. Mais yo lobi otala libanda. D'ailleurs là-bas, namonaki moi jeune fille moko, namonaki moi fille mon na TikTok, namonaki moi fille mon na réseaux sociaux, namonaki moi fille mon na Facebook. Ya yo kama kambo ekomi awa papa, un bon tonton. Est-ce qu'on peut faire ça? Tonton ana azana mboka na biso ya poto. Azana mboka na biso ya poto. Tonton ana mutape singa lisolo za chéri na ye o ake kolinga na Kinshasa ndi apesi biso lisolo. Lisolo za ndeni. Papa yo za mwasi na yo on est vana na madame yobité faut ka otala libanda petite wana tonton un fiancé yoza la chérie na yo aussi okanga boué mais yo bi otala ka libanda to baki avant ko s'engager faut yeba o la famille un tonton aza ana poto na bombi pays na yo na ba réseaux sociaux ne ka ndenge zalaka akuta na jeune fille moko na réseaux sociaux bonjour comment tu vas. Bonjour, ça va, merci. Kabongo. Bazaki ba mi. Boni bien parce que ça ba tonton mususu basala bon ba demande na mi pa ba fille akoyambaye comme ba fille mususu ba yamba ba demande mususu ayebi mutu wana de ni d'Adam di de F amonika ka fille to garçon moi senga demande bon tozo se sympathiser tozo luka to yebana muna mutayebi ni ba raison o à côté la ka réseaux sociaux tonton wana azaja a mutu oyo ayambara na epe batu na réseaux sociaux fille wana pa binga pe na yambana batu n'importe quel mutu so kana sepene na oyambaye elo nye komi na tonton wana sala ka demande ya sœur ndeko na biso moi si jeune fille asali nini ayambi nka ndenga yambi et komi ko sola bonjour comment tu vas bien mukomususu bonjour comment tu vas bien comment tu vas bah bonjour les kebele mukomususu et komi comment tu vas mon bébé comment tu vas mon chéri comment tu vas ah pesa numéro na yo to solo là batu misu mudam to yebine mission na yela na réseaux sociaux jeune fille na biso asani apesi numéro mais apesi numéro sans pour autant bakaza marié to marié alande nyonso wana tazana tana ngote do ya mona ka muto ya mona na réseaux sociaux. Voilà, tant que numéro tonton na pe bandi ko benga na bazo solo là comment tu vas bwebwana ba komisi moi liso na bango moi muke mulai ya ko yeba na mo tonton so ke musala abengie comme moi ba bilo moi ba bolingo comme okota déjà na kati bo comprendre. Voilà. La famille bolingo loko e mataki tonton wana koma so ke musala omona komeli fille wana na WhatsApp comment tu vas chérie comment tu vas encore ba tonton so bazana ndako libala baloba su ba bonjour chérie te bazana masola bolingo te sola bolingo comment na ba chérie libanda na ba ti so ezalaka nini yango papa akobika ko chérie comment tu vas entre masola bolingo pour ba komi na ba ki chérie de chez koti pena bolingo koti na kati so azui pose na musala tonton na biso a poto omona bengi fille wana bazo solo la fille wana achaka kutu idée te ke yo azama aza marié te pona ya loba kenga azui de chérie nanga tozala boyi batu sune baloba kenga na otala ka muto na vivre na ye. Voilà nzoka tonton ana poto aza marié tonton akina kin trop abeta batu na bakina na ba business na ye asala ne ka izala ndeko mwasi pe apesi bolingo wana ndeko mwasi apesi biso lisolo apesi pe bolingo bakutana na réseaux sociaux ba ovanda bien na bolingo na ba solo la ka chaque fois jeune fille na biso abi Miss de Miss ya na pesa pe na tonton na bolingo. Un bon tonton monique e bolingo e kola amona ba photo chérie azo tia ba photo a poster ba photo na TikTok na Facebook ya zawana azotala donc comment peut ko surveiller Facebook réseaux sociaux fille wana pas tala rapena réseaux sociaux mobile na mobile te moi moni fille wana azo tia ba commentaire alingi minga bi ko tshela nga su ba commentaire te tala kaka pona ko pesa image te yoza mutu mobo il faut tia ka ba jeune bani koto ya mobile pe kuna olie asala pendenge ayebisi mwana na mwasi asala ye kuna tshaka ba commentaire joli tu es belle pona ogloba nini ba chérie na bino ya Kinshasa na to ba chérie no mususu ba romona kutu te ngonga sina zuyo déjà okomi déjà chérie na nga sur donc tonton wana kota ki a investir bolingo na pa fille wana. Mais Nanda Kwaza marié, père des enfants. La famille, bolingo ekoli komi kitoko. Tonton na biswabi bolingo ne ezo kene eza tellement kitoko.
abengi petit frère na ye, c'est Gogo fenêtre, abengi petit frère na ye. Petit, comment ça va Junior, ça va Gelor, bien grand frère. Abi nazana ami nanga moko boye na kin kuna nazana posa bokuta na yebo sola oyeba ye. Mais okene yo mote bo kena JC. Camarade tonton la biso. Camarade na kin comme akena kin minga za ba master na ya za tonton azaba master na kin. Abi abengi skole kine Gelor, abi Gelor nazana petite ami nanga mo boye kuna to sola bien fi wana to soane bien mikolo yo. Naza otinda bino na JC bokene ko tala ye. Bokene ko tala ye boye ba ye bo solo la ne ka izala. Problème te ya so ika okomika après o sali biso sini. Et ko sala ke baki ko tala jeune fille wana JC master tonton wa poto baki ko tala ye na petit na ye Gelor le qui n'est propre ton ba komi kuna bataliye ba bengiye ba préfie na bitenga za na ndako ba ye ba kutani ton JC tellement ko ya ko tikela mwasi ya master na mbongo et ko sala nini tonton JC wana balingani na jeune fille ya Kinshasa. Balingani na jeune fille apesi biso li solo. Balingani ndenge nini. Toto jisa kocha ke esprit lokola mobali. Ayebisi jeune fille alobi, mais yo ndenge nini ozolingo sala bolingo na mutu oyo ozomona te. Ngai kutu oyo ozomona, olie o préférer nga. Yozo préféré mutu aza musika. JC na ndenga Kinshasa, JC pe aza mutu ya kokelela te. JC pe akuta na ye na ba moyen na ye. Boyebika ba tonton wana pe aza pe na mwamba stabilité na ye ya bien na ndenge na ye. Oui, ape na stabilité na voiture na ye, boyebe wana. Donc sûrement bango nyonso basala ba je wana, bazala na mo ba chérie na bango pe libanda, ba un bon tonton wana omone tonton, menzoka aza pe na makamna na ba deli na ye wana. Donc JC comme koyebi sa petite fille wana ke, mais ye kutu aza musika, ngana za pemeni ozomona nga neni ozolinganga te akotisa ki fi wana babul titi fi wana pe akota ki na bolingo ya JC master ya mopu ya copain na ye ya réseaux sociaux balingani na minute onde to babwela fi azana zemi ya JC master ya mobile na ye ya réseaux sociaux ya internet auto na miss yaya na sala nini na likamu oye komelinga ngalobi yaya bapekisa mutu alinga kende oh ici akei yaya babi les vins tirés il faut le faire quoi il faut les boire bon te yo komi na niveau ke soko zwa ki zemite Miss alinga kaya apesa conseil na minito zemi na kati nzoto Miss palo ba te ko longola zemi neti na ba ero to longola sous zemite to ko bota poto linga ebana oui elo yo rosala en tout cas luka moye moko ya koluka oswana mama ya bino ayebi o mama biso ayebi mama biso alobi natalela JC po mobala poto aza mutu o tozana ye musika JC mtachenga zemi ifo natalela JC nga tune bongo JC alobi ni o JC alobi ke aza na problème te ako assumer eza mwana na ye eza zemi na ye ako assumer donc d'une part nga alobi JC na tonton na biso poto donc relation baby ki camarade de baby voilà na minute ba komi bongo la famille bocha ba commentaire so ibo pese conseil aza abonné na biso awa aza jeune na biso oyo batala ka Miss ndenge kitaka imataka to meka ko soa na conseil malgré likambo oyo esi esalami la famille ba jeune fille na epa na bino mama yo mutu o olingaka ozana no marié te o lobi ke ngai na lingaka na ngaka so balinga na olinga kolingeza mabete fo yiba olingi nde nani parce que lobi ko olingo za yo moko mais lobi soki ozui mwana oboti to zemi il faut izala sûr que mobali oyo kutena e akwa assumer na responsabilité ya mwana wana parce que mwana soka bakisa mi na vie na biso eza charge oui mibali nyonso te bazaka ba célibataire nde ba ko bisabino mibali mingi ya poto mingi la plupart bazaka ba marié alors avant s'engager na mutu fo luka